kopesa kaka méconnaissance na nga na général na famille autobus général Moune na kufaki méconnaissance na famille mobima méconnaissance na peuple congolais tobungisi moko oyo azalaki vraiment na kati ya main na biso tobungisa madundala tobungisa ba généraux ebele mais ye pe moko vraiment na pointer mais ba méconnaissance état que non acteur politique ils ont engagé c'était s'engage personnellement état que congolais obungisa mutu andime ko soma kila pona mboka boy ese biso pasi mingi mutu avec na ba service renseignement mingi ya mboka akera ndengwana to sabiso pasi mingi. Gentil Ngobila c'est monsieur qui est sanguinaire o tebi le passé na na numbi makambo o ya sala Gentil Ngobila za mutu oyo tebi le passé na ye Gentil Ngobila kamikaze plus que Kimbuta mais moi je ne peux jamais soutenir Gentil Ngobila parce qu'il avait tué nos frères à Maïnom il avait tué nos frères là il était comme gouverneur avec Okimawa avant la nécessité toujours ba voice par-ci par là en Europe n'habité pour la luka diplomatie ba maman to bendeni donc Ngobila ozo se mo ibi yango asa très dangereux que Kimbuta asa kamikaze na village sasa qui se Tony Bosoto avec bomane qui sasa ene miso pote as bomane sasa na Bosoto tala tifone comme ça tala malaria na komi ko banga miko to ko ba coronavirus c'est comme na mboka so on a Bosoto ndeko bini faut parler de Bokechu tango bato ko tan classe Bokechu ko sala ko sala pêche en Équateur donc aso regretter ceux qui n'ont pas dans son classe ay ko zonga na mboka tan classe gratuite autant classe ofele na regretter passer Bokechu ba ko tan classe ya mi pesa na metali pêche ay ba ko tan ate et le bâti gratuité au moins que sécurité de retard pour ndeko na Bokechu tango ba combattant ba ko bunda ba ko sala bakasi wana kitina biso et kitima kasoleka okomona tango bato nyonso ba ko sangana na kati ya mboka ya France pour te causer ba désordre okomona ba Sénégalais bazana kati okomona ba Ivoiriens bazana kati mais ba s'infiltrer na kati ya ba Congolais ba sali ba dégâts mais ekana kombo ya ba Congolais bino ba Congolais boko babala bo sali ba dégâts oyo même banda France ekelama etikala ko sala mati vous faites l'insulter dans toutes les bêtises mais sauf lui le qualifié comme un voleur VK azamo ibité VK la samba play ndeko nanga fa madidi ndaku na be hotel ne fadi house alaka ba nyongo bakanka yanga boya abana ko futa nyongo te to na pouvoir na 100 jours to longole ba dette wana nyonso to na programme 100 jours ndeko file assume le port na triomphal plus de 850 000 francs bo betaka masolo wana te bo betaka ba 60 moutons yo mon époque Kabila un DG en fonction ou bien mutale bonga l'état ba kangae est-ce que ko sala matin to molo matata mpono ba de tourna mbongo ya l'état do sa bukangalonzo matata pona lia bakanga matata pono non to tseki jisa asala musala nae jisa sala musala nae biso bino oyo amo keno Vital Kamerhe iba mbongo l'état Vital Kamerhe azo 15 millions afunda na ba prêtre tango biso yoko mana balabala na ba nese église catholique na basango muku nazalaka wapi muku navandaka wapi pose la question pendant que nous étions sur la rue pour combattre le régime de Kabila qui nous a tués pendant 18 ans o apimela biso misala apimela so mai muku nazalaki na Kabila akole na Kabila ako protéger Kabila ba continuer so milice ba secret biso l'église catholique ko sala marche et le muku na comme mon centre non ce qui a na posa à se racheter pembeni ya Fachi à sala politique na ndenge na ye L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs de l'émission Cours d'appel, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes dans ce beau cadre, là où nous avons aujourd'hui le privilège de recevoir pour vous un jeune qui est analyste. Ensemble avec lui, nous allons discuter sur les combats, comment dirais-je, combat ya bande qu'on a biso ba combattant, oyo bazo sala lelo, bazo peksa ba pasteur, baté na poto ba artiste musicien ba beta. Est-ce que combat na bango est légal na moya lelo to kolobela yango na émission lelo. To kolobela pe likambo etali programme d'urgence il y a 100 jours il y a chef de l'état. Na kati il y a émission cours d'appel. Tu as mis mon amboka Douglas. Yazali moko ya ba acteur politique na kati ya parti cher ya mon amboka Vital Kamerhe et INT ensemble na yende tokobeta masolo na matali ba actualité na mokolo ya lelo mon amboka mbote. Mbote ndeko Bili. Mbote na koyambaka d'abord invitation na biso. Merci Nathaniel Botoni mingi, je pense dans bali bosote vous allez sengo soki na leki à tout moment netanamike na bino pour te kopesa un message ya parti na biso na ko présenter bien souhaité joyeux anniversaire à notre président Vital Kamerhe au abotama lelo le 4 Rosala pe invité kuna na mboka cancellé pete bisato ko fêter anniversaire na ye na ko pesa bande konyo so ba ko sala musala premier mwana mboka Vital Kamerhe vraiment courage et ezali par coup politique to ko sala lui to na pouvoir eza grâce à vision mokonzi mboka mokonzi na biso fachi pe mokonzi na biso Vital Kamerhe au bande me ba santo sala cash et le cash le boti pouvoir coup de chapeau 5 na musala ko sala vraiment ainsi makasi mikoleka. Très bien. Si à liboso to ko lobela émission le tali makambo ya ba combattant. Bande ko na biso ba combattant oyo bazo manifester par rapport ya interdiction ya ba concert na espace Schengen. Tout le monde qui concert ya mona mboka fali pour pas kobeta na à côté à l'arena na Paris et pas ba dégâts et salama qui aggrave. Tout le monde qui pèse ikolanga langa kobeta mona mboka Douglas na lingi le loto fungola moi liboke yango parce que biso nyo tozali ba congolais. Est-ce que combat lelo ya bande ko na biso ba combattant ezali na nzela? Ndeko omoni motuno posé ngai ekosala ngai pasi mingi lelo yo kitina biso eza kokita makasi koleka tango ba combattant bakobunda bakosala bakasi wana kitina biso ekiti makasi koleka okomona tango bato nyonso bayi kosangana na kati ya mboka ya France po te kosala ba désordre okomona ba Sénégalais bazana kati okomona ba Ivoiriens bazana kati mais ba s'infiltrer na kati ya ba Congolais basali ba dégâts ma eka na kombo ya ba Congolais. Oh baba ko beta musique na bango ezali ko mateme mwana mboka fali pupa banzembo oyo ayembaka soko tali bien azaka ni kota kajte ni kota FCT ni kota la mukate ya sana kati lokola netre abetaka musique ya mboka to yoka banzembo na ye et puis so abeti musique ya mbongo wana kan asala kana badon mais bino ba Congolais boko mabala bosali ba dégâts oyo même banda France ekelama etikala ko sala mate na kati ba dégâts to moni kino eza même ba Congolais te il y a certaines personnes oyo africains ba Sénégalais ba Ivoiriens ba eko kota na kati le ko na pote ba salir image ya peuple congolais ngona ko ba boyi eza mawa mingi ezali soni na o peuple congolais basadi libana mboka na biso to ko sanga bazala kaka bomoko parce que comment on que non que ndeko na biso Kabila alongo aza pouvoir te mais o azwa le pouvoir le aza moko na bango ba combattant Félix Antoine Tshisekedi na deal na régime passé ndeko ba imboka kozala na deal eza ya koboma mate eza de constitution personne ndingisa kozala bango ensemble ce côté na constitution et puis biso gérer soit na cohabitation soit na coalition to boya kibe to ninga kite ke non mabe o esalamaka na tango ya Lumumba na Kasavubu et su ko répéter na ngonga na biso o na 20e siècle ne to boya ke le kwanande mokonzi mboka Félix Tshisekedi atala kina moninga ne mboka Vital Kamerhe babite il faut to sangana na FCC to ça la coalition le ndime ko travailler na kata coalition mais tango to gérer ki mboka na cohabitation. À l'époque, il y a Maître Gims, au moins qu'il y a misala et tambolaki, au moins qu'il y a placé prélaki. Mais l'autre dans la cohabitation, dans la coalition, les a grâce à la constitution, au milieu comme Boka, ils ont Nicolas Montagnon sont des surtout gérer Boka ensemble dans FCC. Même si Bazaba il y a population, mais biso to ba bonde, Jisamborande et ko fouiller na bango, Jisamborande ko la mutinyon so o ya samabe. Ya le modèle Jisamboka na biso tango ba chanja qui quelques animateurs à parage judiciaire au moins des films ko beto na kati ya parage judiciaire ba ko kanga déjà ba miyibi ba ko kanga ba leki mongo à l'état coup de chapeau na Félix coup de chapeau na gouvernement Ilukamba. Merci. Mon mboka Douglas tomoni bayimboka ebele ba kufi lelo na combat et alternance
bande qu'on a biso balobi peuple congolais eza ko souffrir congolais a kolia eteni ya soso moko bakaboli na biteni 8 8 tomate ba ko teka na linzanza e komi bateka ndambo nambo tomsone komi ya ko teka ka biteni na biteni mais tant yo lelo ko soutenir régime en place est-ce que ko capacité au bande ko ba ko mona na masina et pas ya pikuwe za la kate na kimbate ke pas mai bimakate na ba parti mususu ya RDC pas yo ba mona talo tilikite ndeko bili omoni ngana tozana kati ya planétaire to ko vivre na mboko yo Congo ce qui boula mozali faut qu'on dimension ma bezali pe faut qu'on dénonce ka yango mokonza mboka obe mwana mboka Félix azana mandat 5 ans tu veux pesa ye ko juger na pendant une année maintenant Félix a échoué mais il faut que un peuple asa ko souffrir dans quelques points oyo ngana ibe boyebi lelo transport et matin nzela ba sorti muto bakangaki et au sabiso pas mingi mais côté la programme mokonza mboka 100 jours il y a des signaux positifs autorobetela maboko ndeko na ngai lelo soki OK na Tchango par exemple ya Tchango passer au par exemple ya Tchango peut-être zo maîtriser ngo bien te mais moi je suis de Tchango ce que tali prince oyo kimuta pendant son régime autobeki prince à Kulumba et ça depuis de 5 ans et tu as aussi la prince ça ko relier route pelende na route Sifoko benga route Bekatef na mandat ya Fati pendant une année yo to moni route ya Kulumba na esili te ko taba prince oyo baoti ko réhabiliter na kata village ça oui bien yango to bétonner yango pourquoi le Fati ba pesa comme Fati béton c'est parce qu'il avait bétonné certaines routes il faut pas parler de Moellon ndeko bili il faut pas parler de Bokechu tango bato ko en classe Bokechu ko sala la pêche équateur donc à son regretter ceux qui n'ont pas dans son classe a ko zonga na mboka en classe gratuité autant en classe au félé na arrêté passer Bokechu ba ko en classe il mi pesa na mwetali pêche ba ko tanga te et le bâti gratuité au moins que notre secrétaire d'arrêter pour ndeko na Bokechu le gratuité ka tambona biso coup de chapeau bande kona biso yokandeko bande kona biso oyo basali pide ozala porte-parole ya FCT oza porte-parole ya la mukate miltuneza yo mieneza ya ngai opposant question tika na personne réponse na yo tango lelo bandeko basala plus de 10 ans plus de 15 ans basoka salaire à l'état te basaki ba NP basaki ba NI lelo fache plus de 40 000 fonctionnaires et enseignants bakomi babo toucher salaire na bango 350 000 francs congolais. Il y a le conseil pénal. Les lettres moni à Paris d'ici na biso ezala qui pourri. Ezaki a kokufa. Les lots Fati a changé à Paris d'ici les lots. Tout le monde lenge le yo bandi ko interpeller batu. Yo na mboko tout le monde pendant régime kabla 18 ans. Et sont bien interpeller déjà na fonction. Et sont bien interpeller ministre en fonction. Mais le tout le monde Fati no pouvoir les lots na mandat 100 jours na programme ya 100 jours mo non ba interpeller Blatner libanais oyo azaki misolo ya oh lelo ko tambo na liberté papa na so photo na so photo na azana kata makala ana kata boloko na ko pesa image na kata téléphone ana kata ya boloko oh botiki avant na ngali soki oza journaliste sala musalo comme mangana ba dilatoire te ya ba réseaux sociaux te ndeko doni makambo azana kata ya boloko bato bakangisi koyo déjà OVD atana kati ya boloko alati nzaka alati kazaka lokola ndeko na ngai na mukebali lelo akobima aussi patron oyo pesaki oyo ba pesaki mukeba ko malelo oyo ba pesaki misolo oyo ba misolo pour dans fabriquer ba maison sociaux fabriquer atana kati ya boloko aussi monsieur Blatner ana kati ya boloko yo mon époque Kabila un DG en fonction ou bien mutale mbonga l'état ba kangaye est-ce que ko sala matin tout le monde matata pono ba détourna mbongo ya l'état dossier bukangalonzo matata pono alia bakanga matata pono mais le avec Félix donc baza ko interpeller ba konzi oyo bazaki mbongo ya l'état oyo bazaki mbongo ya programme konza mboka bako kanga batwana et puis si ça ko sala musane akosala musane kitoko donc oyo ale mbongo ya l'état oyo la ki programme à 100 jours ya chercher l'état juste mboka ko landele mais biso na dossier na biso ba imboka biso ba YNC tozona kasa dossier en tête de juste asala musala na toko informé bino ke mwana mboka Mike Mukeba ya ko malelo kolongwa na biso to kolongwa to ko kine na prison centrale à Makala et pas to kende ko zwa mwana mboka Mike Mukeba mais dossier na epeza la kina mwa mbilinga il paraît-il que na sima ya dossier mwana mboka Vital Kamerhe pas na sima dossier mwana mboka ndeko zana talent le poids ya Vital Kamerhe le faisait du roi Vital Kamerhe le pacificateur aussi pour Mike Mukeba aussi pour Vital Kamerhe il faut pas faire la comparaison avec une personne qui ne peut pas comparer il faut pas comparer Vital Kamerhe il est le meilleur élu dans le pays démocratique du Congo, plus de 200 000 voix. Au Abenase ya Yemoko, Vital Kamerhe.
Non, il ne faut pas comparer Moukébé. Moukébé, il faut comparer avec quoi Bisso Oyo. Va mettre Basile Poyo. Il faut comparer. Il n'est même pas niveau avec mon aîné Sélé Mbaoubé Bigamale. Il faut comparer. Il faut pas comparer. C'est un goutte d'eau dans un ruisseau. Il faut pas comparer Moukébé. Moukébé, ça mouté au VK Sunga Mingi. Moukébé, ça petit Oyo VK Ida Mingi. Même le Boko Yaboukana ou Asaka VK Ida est trop. Il ne faut pas comparer Moukébé avec Vite Kamer. Là, ce sont des injures envers les présidents Vite Kamer. De Vite Kamer, mais Moukébé, il faut les comparer avec moi qui vous parle ici. Sur lequel on a combat, dans l'élection, on a regagné parce que 2018, on a processé, mais 2023, je serai candidat. Merci. Tu as mis mon amboka Douglas, je pense que Toko Kandenga Koloba, tu es dans l'Ikambo Italie, programme dirigeance il y a 100 jours à chef de l'État. Mon amboka Douglas, tu es congolais, tu bomba vérité. Tu comme un saut de mouton, Oyo, tu as 3 mois, mais le commis une année. Programme il y a 100 jours et comme il est 400 topé toko qui est 500e jour, est-ce que le programme ouanaye ko sunga peuple congolais topé ko baby ça pour ça topé vision to amour au peuple congolais azaki nango liboso a mokonzi mboka Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi ndeko omoni programme à 100 jours tant oziki bokonzi awa mokonzi no aura pouvoir et c'est un pesa obe programme na obe dirigeance obe programme moko dans il y a 100 jours ou bien dans 90 jours il y a ozaki pouvoir na biso et c'est un gouvernement ebima. Mais tant que vous mettez qui est quitté, tout le monde a lancé le programme il y a 100 jours. Mais quand le programme a 100 jours, ils ont dit que monani, bino botan ka baso les moutons. Mais certaines choses au sein de l'Obarate, aujourd'hui dans 426 provinces, il y a des signaux forts où bien Mokonzamboka a tchaki toujours appelé naé pour des messages de moana. Totongi bécole plus de 136 bécoles. Na bamboka so ke na matete ezana école moko yebi o mokonzamboka kindaka ko inoke kuna na mokengeli to buki yango to tongi yango so ke na village sasa awa ezana ba route o lelo yo to réhabiliter ba route oyo to bétonner yango so ke même na kati opposition na biso oyo ezaki na opposant oyo bazalaki ba bête noire ya régime passé. Mais grâce à programme à 100 jours bandeko bazonga so ke na programme à 100 jours non fait de l'opposition so les premiers bénéficiaires na programme à 100 jours ndeko nanga Fayulu Madidi ndaku nobe hotel ne fadi house alaka ba nyongo bakanka yanga boya ko abana ko futa nyongo te to na pouvoir na 100 jours to longole ba dette wana nyonso to na programme à 100 jours ndeko file assume le port na triomphal plus de 850 000 francs bobeta masolo wana te bomodaka ba sorti mouton mais pour ma mboka sorti mouton ezaba aussi avancé ce qui na pompage coup de chapeau OK na Mandela misala ko salama misala wana et avancé et yokandeko misala et avancé déjà plus de 56% misala est avancé déjà mais ben yango mbula population est commune le côté il faut za ndoko ba population na 4 mois le côté tango au côté na se à mabele plus de 8 mètres. C'est pas facile. Si on a des bonhommes, si tu as des bonhommes, misala ya 100 jours misala oya ya so les moutons ici avancé déjà ils ont okene malembe so kina o Mandela misala ko salama so kina o pompage ici là déjà so kina oya changu na bikeno na changu eza oya ba yina population nde bazwa kanyaka balaka nyaka lelo bazana kati ya boloko bana kata puissance centrale makala ba okama ko ne faut ba auditionner bango te ba nana azwa kimbongo nana ya kimbongo parce que na misala 100 jours ba mi be bele balembongo à l'état mo ngeno mokonzamboka coup de chapeau nenga kangi mibi akangi ba libanais akangi blatiner akangi déjà OVD il faut ba bisa biso nana la kimbongo à l'état mon l'état ki wapi mais comment c'est le remoroté na programme à 100 jours batu boko tanga boko loba mais ça vite caméra était vite mais c'est innocent moko mutu oya kambaki misala 100 jours et ça nous a biso Nicolas Kazadi oye biete. Donc, si on a interpellé mon amour. Qui va interpeller dans Nicolas Kazadi, autres Zenakati, autres Ozamo, 15 millions de non, tout ce qui est à ça la moussala nae. Juste ça la moussala nae. Bisomino, oh, à moins que nos vite caméra, il va mon à l'état. Vite caméra, 15 millions, à fonder la preuve. Mais jusqu'aujourd'hui, tout le monde a preuve, mon côté. Beaucoup de gens maquillés. Et puis dans le bagage, on mon côté. 215 millions. Beaucoup de gens arrivent. Ozaki, ancien ministre de la Finance, Yende Moutajiraka, à l'époque ministre économique comme ministre intérieur, comme ministre à l'intérim. Botna secrétaire général du ministère de l'économie, Botna conseil financier du ministère de l'économie. Nde bato bisika mbongwane kinda. Vite kamere, vous faites l'insulter dans toutes les bêtises. Mais sauf, lui le qualifié comme un voleur. VK Azamoï Bité, VK, la samba appelée. VK Tika Osamba Yangote.
Et ça, dossier, eux, vous avez mettre dans les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas les politiciens des réseaux sociaux. Et ça, eux, ils ont en vente, à resommer son mayango. Et ça, Makamalokuta, eux, ils ont baza, ils ont expliqué, eux, ils ont bazali, baza, héritier, papa, na baso, 5 boy. Misa to baza na poto, mi baza isasa. Eux, ya poto, balingi, bate, ki la ouir. Baboite, ote la ouir, ate, passé par ça, ou même mir. Na besoin, ça, qu'on a. Ah, puis comme c'est quoi, écoute, il soit. Basta dossier na bon na ngama dossier moi m'a fait quatre. Nani a sommi Bichilix. Bichilix. Yo n'ako sanga na informatique. C'est là comme constitutionnel. Moi j'ai fait c'est mal la politique, j'ai fait mes analyses. Ça fait pas seulement le pan quand même il gagne plus ou moins 10 millions de francs congolais. Na district comme des cabinet. Il peut pas acheter une parcelle. Merci. Mboka boko landa biso tozali en direct. Mi mona mboka Douglas yazali moko ya ba politique na parti cher ya mona mboka Vital Kamerhe. Je pense que mituna to ko tuna ye peuple boko sepela nango ndenge pa ko yanola biso boko sepela nango likambo 15 millions lobi etali bango ba mboka INTT etali pe mona mboka Vital Kamerhe to tuna mona mboka Nicolas Kazadi o wapi yenda azalaki gestionnaire ya likambo etali programme il y a 100 jours mona mboka Douglas gestion avec le province de Kinshasa dans mon colo alelo vision à Kinshasa bopeto o komona ngolo lenge kan d'accord au moni ngai ko sala ngai pas simi même si nous sommes dans une coalition je n'ai jamais soutenu Gentili Ngobila. Gentili Ngobila c'est monsieur qui est sanguinaire o tebi le passé na numbi makambo o ya sala Gentili Ngobila za mutoyo tebi le passé na ye basaki nyon supporter akoma gouverneur vers Kinshasa dans la coalition tout au travail mais biso to bilenge on ne peut pas jamais cautionner ma belle dans la bisoté vers Kinshasa qui na bosoto Gentili Ngobila kamikaze plus que Kimbuta. Tel que c'est un économie bosoto. Tel là va marcher pirate na économie. Azuba petit na ye kaka oyo balia kana bango na mugila gila les mêmes systèmes bango na kaka. Yo comment expliquer un gouverneur européen sa misolobe 10 millions de francs congolais au pesi na bourgmestre. Osoka bourgmestre ngingir au pesi 10 millions pour te fouet ya nini fouet ya fonctionnement commune. Bon, soit commune en Ngingir, on a 7 quartiers si je ne me trompe pas. Soit commune à Kimbanseki, on a plus de 48 quartiers. On peut savoir mis sur l'ondé moko. Massine a 23 quartiers. Tala muto a tala massine de konanga tout ça kaputu. Mais il fait des aventures. Kulu ne tourne massine et bota mi plus que Kimbuta. Donc ba ko sala ba aventure. Azana mission pour te Mokonzamboka a échoué. Malheureusement que non, on aimerait ça comprendre déjà, peut-être ça comprendre déjà. Même si tu as ta coalition, bazama beaucoup mbindo. Donc peuple n'a pas j'ai sur mon porte. Mais moi je ne peux jamais soutenir Gentili Ngobila parce qu'il avait tué nos frères. À Maïnom, il avait tué nos frères. Là il était comme gouverneur. Avec Okimawa, avant la nécessité, toujours ma voix par-ci par-là en Europe, n'habité pour la luka diplomatie, pas au moment de bendeni. Donc Ngobila, oiseau c'est moi biango, asa très dangereux que Kimbuta, asa kamikaze na village ça, qui c'est Tony Bosoto, avec bomane qui ça une émission pour te as bomane ça na Bosoto. Tala tifone comme ça, tala malaria. Na komi ko banga miko toujours le coronavirus c'est comme n'importe quoi pour n'importe quoi. Moi n'importe avec Pascal Mukuna lobby coalition on a FCC il faut pendant la mois le pour éco pesa peuple congolais à le meilleur appel le tombe à mon côté. Donc moi en tant que chrétien en tant que intercesseur j'ai beaucoup de respect envers les serviteurs de Dieu. Au moni pasteur c'est encore pasteur Mukuna na ko senga na pasteur vraiment s'il veut faire la politique allons la tose ya pasteur à ça la politique. Wana koyeba ko recadrer na koyeba ko tirer be ko ko sene débat politique tango biso to yoko bana balabala na ba nese église catholique na basango Mukuna zalaka wapi Mukuna vandaka wapi pose la question pendant que nous étions sur la rue pour combattre le régime de Kabila qui nous a tués pendant 18 ans o apimela biso misala apimela so mai Mukuna zalaki na Kabila akolena Kabila ako protéger Kabila ba continuer so milice. Bah, c'est que l'église catholique pour ça la marche. Et là, on a comme mon centre. Non, ceux qui ont un pour ça à se racheter, puis mener à Fati, à ça la politique dans l'année naïe. Mais à l'obtenir nos coalitions pour Fati. Parce que mon consamble est mort jusqu'aujourd'hui Fati. Alors de contre non, coalition à Cash, FCC et Goku Fati. INCDP sont dans la coalition. Cash, FCC, nous sommes dans une coalition. On numéro qu'on travaille ensemble jusqu'en 2023. Trop tard, bancher aux Andins, nous avons porté. Mais à l'heure aujourd'hui. Coalition Qui sera candidat à Cash en 2023? Au moins le FCC a déjà pendant 18 ans.
Qui sera candidat à Cash en 2023? Na candidat en 2023 pour moi Vital Kamerhe. Tozana Mboka Kabundu parle bien on a stade hier ko pesa biso IDPS pouvoir ezali ko ça les règles parce que to concevoir pouvoir ti mokolo yeso ko ya. Tolanda ki on habitando eke mwana Mboka Kabundu alobi na stade de Marty, c'était une erreur pour vous de nous donner le pouvoir parce que nous allons concevoir le pouvoir jusqu'à l'éternité. C'est une déclaration politique c'est que Kabundu avait fait. Si aujourd'hui Kabundu est au pouvoir grâce à Vital Kamerhe, si Kabundu aujourd'hui le premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est grâce à l'INC, grâce à Vital Kamerhe. On a animé comme qui t'a soutenir Félix. On a animé comme qui t'a Félix qui bokonzi. De l'UDPS faire reconnaître les noms et ça grâce à l'INC autobundana ba ensemble ba sa pouvoir wana. Aucun parti politique au monde peut gagner les élections seul. Yeso mona parti na monde les élections en moko. Aucun au Sénégal. Au Monaka, Abdoulaye Wade, Macky Sall, peut gagner Abdoulaye Wade. Et sans qu'il passe à la coalition, non, les musiciens vont se tenir. Ok, même dans le pays, même les États-Unis, au Monaka, on a vu Obama, pour taper le deuxième mandat. Et sans qu'il passe à la coalition, non, même si à gauche, à pour mettre Hillary Clinton à cause de la secrétaire d'État. Qui veut dire que l'UDPS va faire plus de 20 ans dans les pouvoirs? Je vais dire à nos frères de l'UDPS qui se tranquillisent. Batou Baebi, Kotoka chez Outa. Et ça, je suis Vital Kamerhe, je suis Félix. Ce n'est ni Kaboun, ni Kabouye. Ce n'est ni Dr Sélé, ni mon frère, ni Maître Gabriel Lendo. Il n'y a que deux personnes, Félix Antoine Tshisekedi et Vital Kamerhe. Par rapport à votre question, si le monde avait milité pour ce pays, pour avoir l'indépendance, il avait dirigé pendant 3 mois. En guise de quoi le DPS va faire 25 ans dans les pouvoirs. Si Mouzé, Nakatsamaki, sera 32 ans Nakatsamaki, pour diriger que 4 ans. Et maintenant, en guise de quoi l'UDPS va faire 25 ans dans l'opposition. Donc l'UDPS va se tranquilliser. Nous sommes dans une coalition. Nous devons être ensemble pour qu'en 2023, tous en a bilan représenté par le pouvoir. Mais on a un contrat signé en Kenya. Oyo parrain nango Uhuru Keïta président Kenya. Oyo monaka biloko wana, bayoko naka Félix Obeta manamoko, Vital Kamerhe Obeta manamoko. Et c'est le robot maté, même bande ba kufa ba kosi chimanga, même bande ba Thérèse Kapangala, même ba Thérèse Kapangala. Non, yo deuxième anniversaire de mort. Yo ozaki na liste de présence sur na kokoche batu. Mais tout le monde a dit moi j'étais là. Moi j'étais là. C'est que boy contribuer mais passer na mbongo té. Vital Kamerhe abunda pour la IDPS au pouvoir. Et puis so IVK qui a non à soutenir ata cette Kikun. Ata na biso moka, ngabi makaka. Mais de tel combat par certains Tshisekedi abunda pendant 33 ans dans cette opposition. Et Tshisekedi avait mouru sans que comme on a beaucoup ça qu'avant na Kitswana. Les erreurs étaient Tshisekedi à Salaka, yango Félix Aboyaka. Il faut que la coalition reconnaître Vital Kamerhe na puissance à Zanango, na force à Zanango, na base électorale à Zanango. Na S, il faut que la coalition na pour gagner. Ndeba saka coalition IDPS et INC. Sorti à mon amboka Mike Mukeba il le ego bank ça ba imboka INC parce que la na ba secret belé a kobimisa na mokolo le long ndenga ko malibanda. Non, Mike Mukeba c'est un message je l'aime beaucoup. Sorti na e ko sabiso c'est un ami parce que ça père de la famille ko kanga illégalement au jisa mboka na biso moi que non ba kanga qui illégalement ça na raison na e bandima qui ba mission mokolo le chose qui retard ils a par rapport ya ba document administratif il faut greffier ko notifier bango bon Mukeba ko mais Mukeba ko malelo to ko sepela makasa bima aza omoka lobela la population aza elia ko ya communal chassa population o EPC mandat aza une obligation ya ko lobela bango ya ko dénoncer ma besoin na kati ya kati gouvernement professionnel donc Mukeba ko malelo coup de chapeau Mukeba aza na Mukeba aza pour mon INCT aza pour mon côté ba comme INCT pendant pour mon côté personnellement mon côté mais c'est monsieur qui o ya lobela la population ne va pas pouvoir à c'est un goutte d'eau dans l'océan, c'est un goutte d'eau dans un ruisseau. Un mot de la fin par rapport à Banderouno, surtout à Hollande ou Lelo. Un mot de la fin, c'est que non, IDPS, INC, tu as une coalition, il faut tous la bombe. En 2023, le candidat n'a pas besoin Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Mais c'est tout à fait normal. Félix Antoine Tshisekedi, Azaki Moko à IDPS, Vital Kamerhe, Aza autorité morale, président national INC, on s'appelle candidat pour l'INC, ma bézard. Sauf que la candidat, vous avez la candidat, tu as la démocratie. Comment il dit que nous sommes maintenant fixés à la candidat cash. Est-ce que cash va respecter la Constitution en 2023? À respecter Yango. Vital Kamerhe. L'émission, nous les avons enregistrées à Douglas. Non. Félix a respecté Yango, Canada, c'est les 4, va respecter encore on a bango, mais moi pour respecter
to ba rester accord na bango obasala na Kenya ba tabi accord ezaka mwana mboka Vital Kamerhe na Félix soki ba vanda ba yokola ba mibale biso zwaka maloba oyo kaka ba ko isa biso kaka biso yeni se to saka maloba ba konti to ça na système ya pyramide renversée te mokonza likolo biso na soka lobi ekiti et non maloba utana sema ta likolo donc la base est importante dans la politique. La base est très importante dans le domaine politique. Dans matière politique. Vital Kamerhe na base naturelle bi yango. Comment ça na yango te? Asa na base réelle. Avec Kassel quoi, monsieur tout à fait na boutura à la mine attend non, a comme candidat présidentiel. Yé moka député na parti na ye. Yé moka admis ce 5e na liste ya circonscription bango. Donc Vital Kamerhe c'est pas n'importe pour les autres. Donc, le président élu pour les autres. Non, il est catholique, il après les élections, il est bien gagner l'élection. Tous les seules institutions, EPSA biso, EPSA ma problème de gagner ça c'est ni na cour constitutionnel. Tant au Sénat nous avons gagné Félix. Tant que na cour constitutionnel, cour constitutionnel confirmé. Et bon il muta balaba ko non, Félix a besoin de. On est ça ba au théâtre. Le bazar. Ba mo na temba bungi ba ko zamba. Donc mo kozambo ko mo de la fête que non. Il faut battre la coalition de la cash na FCC parce que on a bilan auto représenté en 2023. Ce qui DPS a échoué, les INC a échoué. Ce qui INC a échoué, les IDPS a échoué. Donc nous sommes dans l'obligation de battre la coalition de la ce qui est mon président de la République. Alors maintenant, nous sommes ensemble maintenant en 2023. Bon, biso tous en assez trop bunda, trop soit na pona nini. Oh ya salama be nae. Votre registre mboka alandela bango bakokanga bango. Et on a moins le coup de chapeau na appareil du Sénégal sur le lieu. Un DG en fonction Bakangaï. Un Libanais, on va le tout puissant. Mais c'est Blatner. Ben Tepe pas dans Makala. Donc Félix, pour les gens c'est comme ça là, na repère ça ka me connaissance na général na famille Otobunsi général Mouné na Koufaki, me connaissance na famille Mobima. Me connaissance na peuple congolais Otobunsi moko o yazala qui vraiment na kati ya na biso Otobunsi Madunda là Otobunsi ba généraux belé mais yé pe mo autre koufama na peut-être me connaissance état que non acteur politique ils ont engagé c'était s'engage personnellement état que congolais kobungisa mutu andime ko soma kila pona mboka boy ese biso pasi mingi mutu akina ba service renseignement mingi ya mboka akera ndengwana to sabiso pasi mingi babi ba imboka coalition cash bola kaka mona mboka edika pena ko bimana président ceux qui besoin pouvoir ya solo to lokuta non yonde okolo babilo kwa na yiki onyipa na yo kaka jisa mboye kosa musana yango cash tango ezaki na biso kai to bola kaki be mona mboka colonel John Chibango ceux qui besoin le pouvoir ko bimana président non omoni biso to na régime oya dictature te que non donc président il faut à contre ma camisette tu as pouvoir non si ça la Moussa nango gouvernement législatif ça pouvoir législatif ça Moussa pouvoir exécutif ça Moussa na bango donc o ya sala mabe na ye ça mo ekolandela ye ya mo que non bandana biso so ça o wa sala mabe nyonso ça mo ekolandela ngo so ke dikape na za coupable te akobima so John Chibango o le pe ane ko bela moni ba ko libérer akobima kaka faut te justice ça la Moussa to boy que non mo konza mboka ayako kotela makamwana ya justice ya mo isembo so équipe vraiment ezaki mabe mais le pour le chapeau na justice vraiment pour le chapeau na Mambora Félix pour comme à 100 jours et ça par exemple dans le ça plus de 20 ans plus de 10 ans 15 ans na mboka na la province belé ba nous ba salaire le nzela Mambora Félix bazui mission na bango bazui ba salaire pour le chapeau tu yamaki mwana mboka Douglas yazali moko ya baktia politique na kati ya partition mwana mboka Vital Kamerhe INT na yende to salaki masolo alelo na émission na biso cours d'appel plus 243 89 0060 149. Restez scotchés cimentés à travers notre programme. Ciao. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info.